héritier Watanabe soki olingi réussir na carrière artistique na yo Fally Ipupa na Weranson baza deux personnes oyo balingi succès na yo te. Zwa réponse ya bien parce que moto apesa yo chance tango bima maison mereza faire gola ya ko accompagner na ba place à répétition na yo. Fally aya te. Weranson na yo kakanda ba fundisa yo. Et le seul bateau ba sala yo mabe ba soutenir yo te. Ndo moni bango lelo ki bato ba ko aider yo o mikosi. Faire gola ya accord arena ezali correction totale. On ezali ko corriger musique congolaise, pas ça la fierté ya musique congolaise. Pour kuna to yoka ki rumba pire. Yango na lobaka ke faire gola azali l'arbre où repose la musique congolaise. Pardon? Faire gola azali l'arbre où repose la musique congolaise. Pour le faire a comme image ya République démocratique du Congo. Yango na senga même na gouvernement basa ela type wana monument parce que ba honoraka moto kaka te soki akufa. Basa ela faire gola monument. Basa ele monument mon côté. Basa ele ba monument partout na République. Oh. Na ba province nyonso il faut place moko ya monument faire. Faire gola ndé a ko représenter musique congolaise. Mais faire c'est l'arbre où repose la musique congolaise. Nenyo mona ba musicien nyonso wana nzete na bango ya malili o ba kendaka kopema. Pour musique ezwa souffle. Et ça la rendait pas faire contrairement à rythme. Ça la musique est belle dans la rythme. Mais musique est dans la rythme. Mais rythme mais kingondigo des athées. Contrairement à faire avec la musique qui batopenda boki que toujours ka musique congolaise. Boki rappelle à Baluambo, ba Pepe Kale ainsi de suite. Yango sikoyo a commis l'arbre où repose la musique congolaise. Fally Ipupa ko beta Stade de France mon amboka jouer la. Félicitations à Fally Ipupa mais il faut mettre la musique. Akenda ko beta rythme té. Pas on est assez à bas rythme. Différence ni nezaka ya musique na rythme wa. Rythme ezali ba biloko bino benga ngo ba autotune wana na banini. Oye bongisaka musique té. Ya zalaka na yango contrairement faire abeta ne musique pure. Mais ye kuna beta ne accompagner on a ba autotune. Yango wana faire gola azali suprême. Faire gola mérite ba pese triomphe moko boye oyo za ko représenter valeur ya musique africaine pe valeur ya Congo. Pe basalela ba monument partout. C'est ça ce que j'insiste parce que il est l'arbre où repose la musique congolaise. Parce que Zénith de Paris na yo Fally akosa yo na andika komelo na commentaire. Fally na je ne pense pas koya. Je ne pense pas bawaro bakoya bawaro bazami tema mabe. Et plus fort encore bana maison mère bakoya te. Bakoya te osalaka erreur ya koboya faire gola na koboya seli yo baza debatu ya wenge wana o balinga batia yo poa lokwa faire ko ya na concert na yo lokwa seli ko ya na ya boa ki bakri na ye omoni concert na yo place mais yo okangi kanda pona faire okangi kanda pona seli yo pour rien moto ko faire eloko zo obundela nango faire tozo yebate faire afinga ka bato te aleka sur ba télévision tel ka na émission te. À l'écart dernièrement par la politique a pesé nous nous sobobeta simana concert ba bonne chance mais yo le capitaliser ba bonne chance wana o lo ba malamu sur faire tant que ba tout ba question yo zo continuer ko détruire faire yo moko bi oza anti ebola faire ndaza ebola parce que il y a quelques gens au balbaki ba pesa ki ba raison que ndeki faire la reportage concert na à Londres eza pour ba mambo ebola inga ndenge na za awa na yaki na ba pièce justificative pour justifier maladie ebola. Parce que moi j'ai déjà fait formation en 2018 na présentant qui document a expliqué que nous faisons très attention et bah pays où bah ça développer l'élo makambo système sécurité sanitaire bah comment ça la sous blague parce que moi j'ai fait cette formation et bah ça ko tirer sur sonnette na ya ko expliquer bongo mais yo mi bengi anti ebola mais ebola ngo kangami na billetterie na yo ndenge nini tango bozo na TV bozo na ba langage et surtout ce que leader oza leader mais oza na maîtrise ya langage na yo te oza wana kaka pona kosala po bayeba yo bandima yo mais bakondima yo nde na ba œuvre bakondima yo na maloba na yo te un vrai prophète apesaka message akei bato siko batikali ko analyser yango batikali ko mona makambo ezo ya suite nango mais yo oza artiste un vrai artiste abimisaka album atiki bato ba consommer akotia date à concert
azasi ko motiver bato na ye aosala sa ba vidéo challenge pour bato basomba ba bien na ye yo au lieu osala ba vidéo challenge toi tu ne le fais pas yo za attaque directe sur l'artiste Ferregola. Alors si tu attaques Ferregola directement, qu'est-ce que tu vas gagner dans ta vie artistique? Ozo gagner, ozo perdre. Pour nanga personnellement héritier, tu es en train de perdre makambo ibele parce que lelo la musique congolaise est centrée sur Ferregola, la rumba. Concert est bien rumba est centré sur Ferregola. Yo linga ko za moto yo, okolo banota mabe ferete. Mozo concentrer ka likwa ba projet na yo. Et c'est maintenant ba atonde siko ba koyaka. Mais tant que vous avez faire na télévision et les gens qui aiment la rumba ba koyati. Ezaka ba golote me batu ba koyana bango te. Tozo lo ba bongo po, tozo na posa o immerger. Faire apesa o chance tant banda carrière na yo. So qui fait la kangela mutema. Ndo banda na maison mère no kite mais faire fungola mutema zaki chef d'orchestre yali nga boya o banda noki. Mais faire nda fungola mutema na maison mère. Lelo yo wangani faire. Tango bimi na maison mère, faire nda fungola mutema. Lelo so wangani faire. Double trahison. Héritier Watanabe après kokomana na Paris amibenga anti-Ebola. C'est-à-dire que Ferregola ndaza Ebola, mais yaza anti-Ebola. Ndenge nini Ferregola Ebola kangami na billetterie na yo, biezo sila te yo moto za anti-Ebola. Yo moto zo sisa Ebola. Mais moto aza Ebola zo sila te pona nini? Héritier na yebisa ko tous les jours. Aux artistes pour marquer histoire na yo, il ne faut pas oya likona kombo affaire. Marquer histoire na yo likolo ba œuvre na yo, ba concert na yo, ba événement na yo. Mais yo tous les jours ozoya ko sala ba sortie médiatique sur l'artiste Ferre. Tous ces sorties là, les ezo kimisa yo na liste ba artiste ya minene na mboka. Parce que ça il y a 6500 places. Le quoi Zénith depuis au fongola billetterie déjà 4 mois. Catégorie moto silaka. Oza même na place ya 49 € ici la te. Place à 69 € aussi la te. Place à 89 € aussi la te. Place ya VIP à 109 € aussi la PKT. Mais yo ozo tourner des missions clash sur Ferregola. Au beau sani qui aux événements oyo, il faut ça la promotion, bato ba somba ba bien na yo. Ozo mona ndenge o memi musique na ona distraction. Fali na we rason baza bato ba ko idée na carrière ti. Baza bato ba lingi carrière no évoluer te. Jeune talent de la musique congolaise en pleine dépression. Héritier Watanabe amona motoyo akosakarana na musique congolaise za Ferre. Awa billetterie ya Zénith de Paris. Eza ko nyokola yo. Eza ka Ferre nazo bloquer yo vie. Parce que lelo comme ko lega na TV, sujet o lobela eza ka Ferre. Toza déjà na veille à concert na yo. À ta catégorie moko te sili. Sur les 4 catégories, aucune catégorie est épuisée. Ah déjà l'obéza concert na yo. Okosala ndenge nini? Okoya justifier ndenge nini? L'état pesa yo mosolo. Wangani l'état. Yo kaka sujet ko na Ferregola. Olobaki na biso za anti-Ebola. Ah ndenge Ebola kanga na billetterie na yo ozolinga osila te. Eza kaka Ferre.